HP Media. Bayebisinga mungongo ezoyebisanga na yoki age kolobelanga na yebisa ba comédie ebele ndenge batandami boye natuni bango pourquoi bayebisinga moni bango ndenge batandami bongo namonaki bango bamosusu batie bakroa na elongi na bango bazalaki na kati ya banzete bakangi bachaine bakangi maboko na makolo bazwi elamba moko ya rouge batie moko na mutu mpe moko na moko azalaki na se akangamaki na nzete bakangi makolo na ye bakangi maboko na ye mpe na kati ya misu bazwi kitendi moko ya rouge batie proche tozokota année ya 2022 nazomona février namoni janvier février mars bibembe mosusu ebele ekolandana na bato oyo bazoboya kozonga na volonté ya nzambe baoyo bakozonga molimo ayebisinga nayebisa bango ange azoyebisanga nayebisa bango baoyo bakozonga bakozala sauve baoyo bakoyoka te bakotikala bien aimé nazoyebisa eza fimbo ya nzambe liwo bozomona ezolandela bacomédien liwo ezolandela bandeko na biso ya théâtre eza frappe nzambe ebele bakoti na bainterdit ebele bafukameli bikeko ebele basimbi bakisi ebele bafukameli bato par là nde kolo na kanda na ye atelemi na mopanga akomi kofrape azofrape bango oyo tozomona eza moke ezoya te sikoyo esprit de mort eza likolo na bango baoyo bakoyambola bakozala sauve yango nazoyebisa bandeko na ngai. La chaîne qui vous édifie. Shalom peuple de Dieu, shalom, shalom, baninga mibana na Zambé, shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci peuple de Dieu et c'est votre humble serviteur, le prophète Jérémie Bonianga. Et c'est moi qui passe suivant l'émission Les temps des miracles. Et bien aimé, Tolobaka Tango Nyonso, messager sans message, c'est un faux messager. Et bien aimé, na butu ya lelo tozana kati ya retraite na ngomba et oyo babengi ngomba na biso tosambelaka mingi kote ya Bakongo na kati na ngomba lelo eza 3e jour ya ngomba na kati na retraite et pendant tozo prier na butu ya lelo vers 0h 1h et bien aimé tosambeli et moi matanga ya mbula esalaki muke et tango mbula ekati et par là tozwaki temps ya repos un peu tozana ba garnison ya ba prophète et mais les choses étonnantes likambo ya kokamwa et bisika tozalaki na bopemi na kati ya batante oyo tofandaka to mpe tolalaka et toekomba na 0h 1h 2h 3h na moni éclairage ya makasi ekoti bisika nazalaki éclairage wana bien aimé nakokaki kosupporte yango te e namoni devanga naye komona namoni mutu moko molai munene ngambe alati pembe et azopenganga alobi Jérémie lève-toi Jérémie lève-toi Jérémie lève-toi par là na telemi etonga na telemi azoyebisanga alobi tala kuna bien aimé e nafongoli misu na nga na bandi kotala eloko ekamwisinga namoni vision moko misu nange efungwami na bandi komona mwasi peniere oyo babengi mwasi ya frère na biso Mike Kalambai namoni ser peniere namoni ye e namoni foto ya munene liboso na ye e naye komona cercueil ya munene bato bazingi namonaki bagroupe ya bato ebele na kati na yango namoni corbira namoni bazokende bazosala neti baexpose ye je demande à l'esprit pourquoi cette chose bayebisinga nayebisa ye bien aimé soki tozalaki na numero na ye to mpe toza na bato bayebi tongai tokontakte ye tozoloba na butu nyonso akolanda biso bien aimé appelez-nous nous allons entrer et nous allons prier et puis yo mutu olandi message o prier mpo na ntina na ye eza tomoni ye bongo e namoni bazolela nayoki mongongo ezoyebisa ngai napesa message oyo eza na force moko ya esprit de mort eza nsima na ndeko na biso wana peuple de Dieu
mutu nyonso akoyoka mongongo oyo ntango tozwi message oyo ezalaki na kobanga mpe toyoki malili na nzoto makasi namoni bato bazolela mpo na ntina na sere na biso e l'esprit ya nzambe ayebisaki nga nayebisa nayebi ke pembeni na ye aza entouré na basala nzambe aza na bana na nzambe eza message ya esengo te eza message oyo biso tokani yango te mais par la prière nde tozwi message ya boye yango tozoyebisa na motu nyonso oyo azolanda biso bien aimé eza na force ya esprit de mort oyo ezotambola likolo ya ndeko wana molimo ya kufa molimo wana ya kufa e molimo oyebisaki nga toyebisa ye eza na 3 volet tomonaki na nzela ya poison namonaki force ya esprit de mort koya na nzela ya poison nayeki komona force ya esprit de mort koya na un petit crise moko ya moke mpe namoni moto akei e toyaki komona troisièmement toyaki komona enlèvement namoni bato baaleve ye ezalaki bitumba mama papa ozolanda message oyo tozoloba na ya pasi na motema bien aimé le diable vient pour égorger et détruire pe dérober c'est ça l'œuvre de diable tozoloba na bato nyonso mosala nzambe oyo akoyoka mwana nzambe bokomisa message oyo mpe tokɔta na priere tosambela mpe biso tozokontinue kaka kosambela mpe mpo na ntina na ye que Dieu vous bénisse bien aimé eza message ya sengo te boyopesa message oyo mpe tokɔta na mabondeli soki tozalaki na limero na ye tolingaki tobenga ye me limero ezalaki te eza message moko tozwi e deuxième message na biso na butu ya lelo kaka ntango tokontinue kolala lisusu na vision wana bien aimé tokontinue kolala lisusu na ye komona deuxième message nazomona bazotalisa nga namonaki bacomédien namoni bacomédien ebele batandami nazotuna pourkui bacomédien batandami boye bayebisi nga mongongo ezoyebisa nga nayoki ange kolobela nga nayebisa bacomédien ebele ndenge batandami boye natuni bango pourkui bayebisi nga omoni bango ndenge batandami bongo namonaki bango bamosusu batie bakroa na elongi na bango bazalaki na kati ya banzete bakangi bachaine bakangi maboko na makolo bazwi elamba moko ya rouge batie moko na mutu mpe moko na moko azalaki na se akangamaki na nzete bakangi makolo na ye bakangi maboko na ye mpe na kati ya misu bazwi kitendi moko ya rouge batie mpe nayaki komona croix na kati ya bambundu na bango nyonso namonaki bacomédien oyo nayebi na oyo nayebi te entango tobandi koprie ange azoyebisa biso alobi boyebisa na bacomédien ebele bakotaki bandako ya molili bakotaki na bikeko bakotaki na makambo ebele bafukamelaki bale batikaki nzambe oyo apesaki elevation bake kogumamela bato bake kogumamela babikeko bake kosimba bainterdit bazwi nzambe ya bala bien aimé après avoir nzambe kobimisa israel bakomi na désert bamoni ekapasité ya nzambe moïse amati na ngomba ake koluka nzambe bango batikali na pharaon batikali na aron bazoyebisa aron asalela bango nzamba bikeko aron azwaki baboucle d'oreille bachenete azwaki baor asangisi asaleli bango nzambe na bango bamesanaki kongumamela nzambe ya bikeko. Vous connaissez le sort kanda na nzambe ekitaki likolo na bango nde oyo tozobika lelo epai ya bacomédien molimo ayebisi nga ange azoyebisa nga nayebisa bango eza frappe ya nzambe eza na esprit de mort eza kaka ezokontinue likolo na bango bayambola soki bakoyambola te ebele bakokufa ebele bakoleka na moni ti tokoma décembre mpe ti tokoma mois prochain tozokota mois année prochain tozokota année ya 2022 nazomona février namoni janvier février mars bibembe mosusu ebele ekolandana na bato oyo bazoboya kozonga na volonté ya nzambe baoyo bakozonga molimo ayebisi nga nayebisa bango ange azoyebisa nga nayebisa bango baoyo bakozonga bakozala sauve baoyo bakoyoka te bakotikala bien aimé nazoyebisa eza fimbo ya nzambe liwo bozomona ezolandela bacomédien liwo ezolandela bandeko na biso ya théâtre eza frappe ya nzambe ebele bakoti na bainterdit ebele
bafukameli bikeko, ebele basimbi bakisi, ebele bafukameli bato. Par là, dekolo na kanda na ye, atelemi na mopanga, akomi kofrape, azofrape bango. Oyo tozomona eza moke, ezoya te sikoyo esprit de mort, eza likolo na bango. Baoyo bakoyambola bakozala sauve. Yango nazoyebisa bandeko na nga nyonso, oyo bozoka message oyo, bokomisa yango epa bandeko na biso bacomédien, boyebisa bango kanda na nzambe esi etelemi likolo na bango. Ebele batikaki le véritable Dieu, bakonsulte babala, eza frappe ya nzambe ezolandana, ebele bakokende soki boyamboli bokobika. C'est ça message oyo tozwaki mpona ntina na bandeko. Bandeko nyonso bakoyoka message oyo, bien aimé, komisela bandeko baza komete. Soki oza na ndeko na yo, komisela ye, yebisa ye kanda na nzambe esi etelemi likolo na bandeko na biso ya comédien. Merci. Et troisième message na biso, nayaki komona na mboka oyo babengi France, namonaki na mboka France, nzambe ayebisi nga nayebisa eza na décision oyo bazwaki mpona ntina na vaccin. Décision wana ya ntina na vaccin namoni bazokomela nga France, me nayaki komona loi oyo to mpe décision oyo bazwaki, namoni balongoli yango. Namonaki ebatu bazalaki ebele, bamosusu bazovote, bamosusu bazovote te. Ekola yebisi nga nayebisa bandeko na biso baza na France ete décision oyo bazwaki mpona ntina na vaccin baimpose bato, vaccin oyo baimpozaki bato, nazomona kala te bakolongola décision wana. Namoni balongoli décision wana oyo baimpose vaccin na makasi. Mutu nyonso atosalaka te sengeli ozwa vaccin, surtout baoyo basalaka baimpozaki bato bazwa. Molimo na nzambe ayebisaki nga nayebisa bango lokola ezi eloko oyo ewuti na nzambe te, mpe ebele balukaki nzambe, babondelaki nzambe, basali ya nzambe na France, basali na nzambe na Congo, basali na nzambe na bipeyi ebele. Bana na nzambe kola yoki kolela na bino oyo bolelaki kala te bazolongola vaccin wana oyo baimpozaki bato. Loi wana baimpozaki te mutu nyonso esengeli azwa vaccin. Namoni ngongo na nzambe eyebisi nga nayebisa bino bazolongola yango kala te. Tokokoma décembre te loi wana to mpe décision wana oyo baimpozaki vaccin par force, mutu nyonso azwa vaccin par force ezolongwa, ekokweya, eza na volonté ya nzambe te, mpe vaccin wana ezalaki ya nzambe te. Lokola ezalaki ya nzambe te bazolongola yango. Voilà les messages les prophètes ayi mpona ntina na mboka na biso ya France. Merci bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Oyo nyonso akolanda message oyo, soyez bénis, que la main de Dieu ezala likolo na bino. Bato nyonso balingi bacontacter prophète Jérémie, olingi ocontacter prophète, bakokutana na prophète par téléphone, bosolola na ye, bopartage ne likambo ya ndako na yo. Bien aimé, j'ai toujours dit nzambe bakonsultaka ye, mpe nzambe balukaka ye, nzambe bakonsultaka ye à travers baprophète na ye. Tu as un problème songolo, obundanaka na bandoto, ozana eloko moko ezotambola na ndako na yo te, tu as besoin ozwa baorientation précise ya nzambe, tu peux consulter les prophètes. Les prophètes est là pour tout le monde. Les prophètes est là pour t'orienter. Nous, les hommes de Dieu, nous, les prophètes, nous sommes l'aigle de l'Éternel. Nous sommes les décisions de l'Éternel. Nous sommes ceux que Dieu parle et pour transmettre à son peuple. Bible elobi mon peuple périmaka de connaissance. To boy na mikolo eza koya oloba likambo oyo nzambe alobaki, likambo oyo nzambe alobelaki nga, olotaka bandoto, olingi osala likambo songolo. Tu as besoin ozala orienté, okozala orienté ndenge nini. Peut-être yo moko osambelaki mpe ozwaki bamessage, mbozo néglige, mboza mpe na poso ozwa baorientation précis na likambo olingi osala ya mosala, ya koteka, ya voyage, ya libala. Tu peux consulter Dieu à travers son serviteur. Okobenga biso na plus 243 89 67 96 494. Tolobi plus 243 89 67 96 494. Plus 243 89 67 96 494. Soko bengi biso directement, tu vas réussir le prophète Jérémie. Bien aimé, benga t'orienter yo, benga to la kiso volonté en Zambé, benga to consulter yo. Ozomona makambo bana, omona bana clarté, omona foyer no ezofanda te, ozana poso sala likambo songolo, ozomona mobali clarté, ozomona mwasi no clarté. Bien aimé, tu as besoin ozala orienter. Appelez l'homme de Dieu, le prophète Jérémie, par notre numéro
plus 243 89 67 96 494. Nous allons t'orienter. Merci na bandeko nyonso oyo balandi message na biso. Nalingi nasambela mpe mpo na ntina na yo oza na problème songolo na ndako na yo na libala na yo na foyer na yo na makambo ozosala ezosimba te, tu oza kobela, tu as besoin de la main de Dieu. Je vais prier pour toi. Baba bina komba Mungu aidina bala katika jina la Yesu Kristo, pepo yote ya shetani na jina la Yesu Kristo toka. Mungu aidina bala shimama. Je prie pour tout le monde qui a suivi cet témoignage, qui a suivi cette émission, qui a suivi cet message. Là où tu es, la main de Dieu te touche. Je prie au nom suprême de Jésus, le Dieu de Moussa aidina bala, qui fasse grâce dans ta vie, qui te guérit, qui te donne la solution. Là où il y avait la maladie, que la maladie quitte. Là où il y avait des problèmes, que les problèmes quittent. Reçois la solution. La Bible dit ceci: vous poserez les mains aux malades, ils seront guéris. Toi qui m'écoutes, la main de l'Éternel n'est pas courte pour te guérir. Recevez la faveur, recevez la guérison. Pokea miracle, la dina la Yesu Kristo, katika dina la Yesu. Pokea miracle, pokea miracle. Asante Mungu Baba, asante Baba, napokea maombi wangu, la dina la Yesu Kristo. Amen. Bye bye, zamba pambola bino. Tokutani soki Yesu Kristo azongi na mte, tokokutana Zambia tata na ngai dina bala apambola bino. La chaîne qui vous édifie.